Les faiseurs des rois, c'est le peuple. C'est le peuple qui vote. Pena vote, et Bengi, il y a toujours eu une voix, un bulletin de vote et un bulletin de vote pour un candidat. La Bible nous enseigne, quand la main gauche donne, ce n'est pas mieux que la main droite sache. Oh, bande on a biso ya UNC ba pesa biso appui politique et comme il là ba tout il faut bailler bango que za bango nde ba pesa biso appui politique. Même Bible ils ont condamné yango. Je regrette encore très fort que le soutien de nos amis de l'INC est devenu une chanson de Roland. Et donc c'est tout à fait logique quand il y a un flou. Batuba kokako komeka kotanga kombo ya caméra parce que yenda zo diriger au babengi administration du chef. Je comprends très bien babwaka kaka o balobi libanga la manga côté là. Ba fongola ba mitraillette na bango contre ngai au moment na zangaka amote mutna lobi la mangamba 15 millions. Je regrette encore fort que les enfants du pacificateur deviennent gonflés. Bande on a ça INC, bah comme un peu ma pekaya yakomata pour avoir appuyé politiquement l'UDPS nao babengi cash potokoma nao babengi alternance. Au moment où lui-même, le pacificateur, reconnaît que c'était en âme et conscience, sans contrainte ou mendicité politique, demande politique, il a reconnu lui-même, reconnaît que appui nae et pas fati et ala qui na conscience nae moko. Mais ses fils bakomi babengi très gonflé, mais les chefs de l'État, même les chefs de l'État, n'étaient pas d'accord dans sa procédure. Il lui a rappelé à l'ordre. Boulanda Kiango, na TV5, comment le président était clair. Je regrette fort que nos amis de l'INC qui se disent, je dis bien qui se disent les enfants ou fils du pacificateur puissent s'attaquer à ma personne. Boyokai polémique au Salamaki, au moment où je ne suis pas l'unique à avoir parlé sur affaire où il y a 15 millions. Le directeur de cabinet, c'était tout à fait logique. Babal Nyonso ezala tiré vis-à-vis nae. Parce qu'il est le numéro 1 de l'administration du chef. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque
semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te. Bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka. Tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa. Bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela, précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala condition ya kosamba kutu eza te. Ebongo check-up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto. Donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono. Boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien. Bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Susu na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino
ya famille mpe batransport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Bus Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Bus Car avec impact. Power Bus Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bus Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com. Merci beaucoup, très chers amis de la presse de la liberté. Aujourd'hui, je vous ai invité pour faire une communication politique en rapport avec tous les polémiques qu'il y a sur l'affaire 15 millions. Mais au début, je vais faire un préambule par rapport à ce qui concerne la corruption. On peut partir, je crois bien. Il y a aujourd'hui plus de 80% des recettes qui échappent au trésor public de la RDC. Et la RDC est parmi les 5 pays les plus corrompus du monde. Yaoundé, Oyoba, Tikagi, dans le régime, il y a M. Kabila, donc tout ça parmi les 5 pays les plus corrompus du monde. Suite à la corruption, la RDC, chaque année, perd chaque année plus de 15 milliards. Chaque année, de dollars, 15 milliards de dollars, pas de francs congolais, du fait de la corruption et des détournements des recettes, selon le rapport de Luzolo Bambi en 2018. Succès, dans le souci de vivre une bonne gouvernance, non des slogans. Je propose, tant que citoyens congolais et acteurs politiques, la suppression par le gouvernement de tous les sous-comptes créés. Créer des sous-comptes moroboye, dans les entreprises à l'État, dans les sociétés, et même dans les institutions sous-comptes. Donc la suppression de tous les sous-comptes dans les entreprises, sociétés publiques, ainsi que toutes les autres institutions. En rapport avec l'affaire 15 millions,
tous les balles étaient tirées vis-à-vis du directeur des cabinets du chef de l'État. Là, je vois M. Vital Kamerhe, en voyant qu'il avait suspendu le travail des inspecteurs. Mais le chef de l'État, même le chef de l'État, n'était pas d'accord dans sa procédure. Il lui a rappelé à l'ordre. Olanda Kiango, na TV5, comment le président était clair. Le directeur de cabinet, c'était tout à fait logique. Babal Nyonso, ils allaient tirer vis-à-vis Naé. Parce qu'il est le numéro 1 de l'administration du chef. On a fait de l'administration du chef. On a fait logique, donc c'est tout à fait logique quand il y a un flou. Batuba Kokako, Komeka, Kotanga Kombo ya Kamerhe, parce que Yendazo dirigé au Babengi administration du chef. Je regrette fort que nos amis de l'INC qui se disent, je dis bien qui se disent les enfants ou fils du pacificateur, puissent s'attaquer à ma personne. Boyokai polémique au Salamaki, au moment où je ne suis pas l'unique à avoir parlé sur affaire où il y a 15 millions. Je comprends très bien, Babouara Kakao Balobi, Libanga la manga côté là. Bafongola ba mitraillette na bango contre ngai au moment na zangaka amote na lobi la mangamba 15 millions. Je regrette encore fort que les enfants du pacificateur deviennent gonflés. Bandeko na sa INC bakomi un peu mapekaya yakomata pour avoir appuyé politiquement l'UDPS na babengi cash potokoma na babengi alternance au moment où lui-même le pacificateur reconnaît que c'était en âme et conscience sans contrainte ou mendicité politique, demandement politique. Il a reconnu lui-même, reconnaît que appui nae et pas fati et ala qui na conscience nae moko. Mais ses fils bakomi on babengi très gonflé. Il s'est rallié au président Fati pour qu'il y ait aujourd'hui alternance. Pour terminer, je tiens à signaler, moi tant que tissérédiste, je tiens à signaler le plus grand faiseur des rois, c'est le peuple. Les faiseurs des rois, c'est le peuple. C'est le peuple qui vote. Pena vote, et Zalarana Bengi, il y a toujours eu une voix, un bulletin de vote et un bulletin de vote pour un candidat. La Bible nous enseigne, quand la main gauche donne, ce n'est pas mieux que la main droite sache. Oh, bande on a biso ya UNC ba pesa gi biso appui politique et comme le là batutu il faut bailler bango que za bango nde ba pesa gi biso appui politique. Même Bible ils ont condamné yango. Je regrette encore très fort que le soutien de nos amis de l'INC est devenu une chanson de Roland. Dans la communauté, Nzembu Moroboe, c'est qu'il faut épaisser Abisso déjà, ba cadre aïe de pes, au Babengi, Maele, Yakore Bake, Lobby,
tokoka kokende avec tous nos pieds bien assis na l'élection au Egoya en 2023. Tel que le président l'a dit, qu'on laisse la justice faire son travail. Je retire mes propos tenus lors de mon dernier interview vis-à-vis du DIRCAP Caméré. Bah, propos nanga en suivant ce que le président dit, que tout la justice c'est ça Moussa Nango, je retire tous mes propos tenus vis-à-vis du DIRCAP Vital Caméré, les pacificateurs, dont je compte voir pour lui exprimer ça physiquement, s'il sera disponible. Qu'il y ait l'amour, pour terminer, qu'il y ait l'amour du président Lobaki, mon aya lingamingi eza amour, qu'il y ait amour comme il a dit, pour qu'il y ait bonheur, qu'il y ait l'amour pour qu'il y ait pardon, qu'il y ait l'amour pour qu'il y ait partage équitable de nos richesses. Enfin, qu'il y ait amour pour qu'il y ait la paix dans tous les coins du Congo. Que vive l'IDPS, que vive l'UNC, que vive Fativit, que vive Cash. Longue vie, Nakash. J'ai dit et je vous remercie. J'attends vos questions. Nao Babengi, esprit à détournement, corruption, ezalaki étatique, n'importe quel Kabila. N'importe quel Kabila. Mais il y a un peu de solution. Un politicien, ils ont vraiment bien été kakaoye au fingi, vous comprenez? Au fingi, mais il faut y avoir une piste de solution. Mbongo ane bunga rapo ezana ba sous-compte. Ba sous-compte ana na kati entreprise moto société et l'état to institution. Ba sous-compte ane go ala lem sous 10. Bona kenena o babengi explication facile. Soko keko luka mutu mo na veni mon numéro na bango eza 1A 1B EC EF okobunga pe facilement. To ezana ba bis 40 bis 42 bis. C'est ça le sous-compte. Proposition zali il faut ba créer au babengi ba compte principal. Pe ba publier yango. Et go permettre na ba congolais nyon sur place baza ba banda kotala au mat DG na niveau ya DGI compte principal nango eza boye mbongo ekoti boye sous compte de Jésus laksa de Jésus compte mo balingi te peuple ayeba. Donc mutu mo pe mbongo ekokota na sous compte wana ayepa zon na ndenge ya kidiba peuple akotika akoyeba te mangamba ba sous compte ana yango nde ebomi mboka na régime ya Kabila biso lokola tolo baketo toye na babengi bonne gouvernance et sengeli tout ça là babengi ba compte principal est publié. Donc yango ndo moni ba 15 milliards ana et bandai ko bunga chaque année. Si on multiplier 15 milliards fois 12 pendant 5 ans. Et zambongo ndenge ni banda ko bunga en Congo. Makambo ya 15 millions. Mututu aza vrai congolais wazo linga suswa yo ka corruption na mboka te. L'air beta mbunda il fallait ka condamner. Na ete lisumu nini nga sali po nga na condamner kyango. Na Afrique d'ici tomona Zuma quand il y a eu ba makambo etali mbongo. Juriste Malema zolobane na kati ngaku na lobaka na sanzete mais juriste Malema a lobela Zuma na kati ya o babengi
hémicycle na bango. Zuma bani kopesa ba justification. Juriste Malema telemi alobi ne arrête oza moyibi. Non, le problème qu'il y a, ils ont bengi question de maturité politique. Donc c'est tout simplement dans le tolinité vraiment qu'il a fait un mandat na biso baya koloba ke mbongo mo ebungaki. Mutu moko pe na Congo aza supérieur na loi te. Batu faut baye bango soto lobi état de droit. Même Fati aza supérieur na loi te. Mais aza ba bengi une personne sacrée. Il faut toye bayango. Soki to memia on ndengwana batutu ba obango ba bengi mbongo wa l'État. Na retiré ma propos wana parce que le président a dit que justice il fait ça à Moussa Nango. Na retiré yango tant que humain pour na moni que bandeko tagi bango mal à l'aise. Mais na pardonné pe benjir na bango. Na pardonné bango na benjir o balakisi. Ba sali bémission. Et bon, ça démontre aussi que na sala ka émission moko. Mais si on a constaté, on va saluer au moins plus de 5 émissions. Donc ça demande balance en Guanara. Tu vas comprendre que balance, un amateur politique, ça balance, ça la jugement. Donc on a retiré par propos vis-à-vis les pacificateurs. Na saliango na presse pour na lobaki na presse, mais on a souhaité, je crois bien. C'est un père, n'a pas souhaité na mon nae, pena banda komo nae po na rozwakaba, o ba bengi lem susu des informations viables. Bon, ce sont seulement les imbéciles de se ravisarate, hein. Ozo komwa. Ezaka ba imbécile de soit lobby likambo atikali o ba bengi statique. Mais un homme o aza na conscience. Là, mon konzambo kalobi justice et ça maram nango. Il faut aussi que justice et ça la maram nango. Ba propos nanga pe ko influencer justice. Vous comprenez? Justice il fait ça là et en autonomie nango. Ça c'est un point. Je suis le gardien du temple de la démocratie et le but est que le col a retiré ba propos na okanga munongo nanga. Non. Et le bibongote peuple congolais, oya ondimandimi, oya oboya pa boy po toi na liberté, ba yebi importance dans un moment au toza. J'ai dit même la vérité dans ma propre maison UDPS. Et ça ba bengi ezelo romobwe même un jour na ozalate peuple congolais l'aime suifa kanisanga tanango. La vérité au balobi, la bouche de la vérité. Il y a un des autres créés bénémis même et belé vis-à-vis même il y a mes propres frères Nakacha UDPS. Une autre question. Non, le problème est que Kobanga ba menace. Je n'ai jamais eu, n'abanga jamais ba menace à Mobutu. N'abanga jamais ba menace ya Kabila. Menace ya un citoyen. Oya Monique, allo babongo, polem susu, ba PC poste. Est-ce qu'il y a vraiment une cause ou non? Chaque jour, moi, j'ai vu des menaces, même des menaces de mort. Question à Moussou Alaki. Ne me comparez pas avec Maïmou Kebaï. Moi, je suis un acteur politique. Maïmou Kebaï, c'est un journaliste. Oyagenda Koloba Makambounaye. L'Emsoupo Batoubayo Kaye. Moi, je suis un acteur politique. Nazana a tout un combat. Et Kolobana qui est en prison.
pour na lobby sur o babenge eloko mo ya transparence. Soki régime oyo ya biso ekokoma régime oyo ya oleba sala nde na lobaka esprit du peuple et comme esprit d'équipe, c'est-à-dire tel aïba to couvrir to lobate po toza bato famille moko wana vraiment na souhaité na salata 5 ans en prison na ya kobima après régime wana. Ça je l'ai dit. Pe prison pe ala ramabete lobo bomi mutu to fingi mutu. Prison eza place oyo ekendaka kopesa bapoliticien grandeur. So tisere da koma soki ngana on akoma na esprit oyo eza mpona kota baprison politique. So tisere da koma oyo babengi na grandeur eza mpo akota baprison politique. Da prison mpe ere mo eyalaka mabe te soki eza mpona opinion na oyo opesaki. Une autre question. Toki justice et se rendre au babengi responsable. La justice c'est tout un pouvoir. C'est tout un pouvoir. Ce qui ba juge wana, ba inspecteur wana, ba se référer na serment na bango ba sala. 15 millions wana et comment on en a payé kozonga. Question. Tu as un soki biso toyebeza 15 millions. Bao baliaki bao sanza. C'est là où maintenant je vais rebondir. C'est à ce moment-là je vais rebondir vraiment bo sanza mbongo wana 15 millions. Bo pesa biso ba congolais par na biso. Totika confusion. Fatia ye wana pona osa BRT. Fatia zao babengi biki rouge. C'est-à-dire, Azabiki rouge na babengi régime à Kabila. Azola kisango, éducation bo monde. Le long de toza bo toyebite. Soki ngana mambo esami na bakanchati ya ba santé. So na lai mese Kabila mena kata makoloko kene na bakanchati ya. Donc nga vraiment so na laki na ngana kendete. Lelo constitution ezao babengi appliqué na article moko babanda ko sauter yango le roi ba sauter page la Bible. Éducation au félé. Pe fatia zongi si Congo oye komaki Congo la honte azongi si on a o babengi concert des nations. Fatia zongi si yango. Mais to soukaka atena ko kumisa bongo. Mais il faut tous en avoir un contrôle. Contrôle il fait ça là. Contrôle il fait ça là. Et ça c'est que mutumo batangi kombone na faire moko. Ba pire petit nemo ba bimi ba ndi ko non. Mamba politique eza mamba wenge BCBGT to maison mère oyo batake JB Koto oyo ba Sankara ba Mosaka ba leki ba répondre batake wera Koto ba Sankara ba leki ba répondre. Eza bongo te. Question. Son justice et kati makamnango. Et ça verrait que le directeur de cabinet de Achaki Maboko na Katchouana. Normalement, na vie, moutaro tambolana na moninga moyibité. Et c'est un toka na biso. Normalement, biso toyaki to ça la bonne gouvernance. Toyaki to ça la transparence. Mais Bible et lobi batumi balé so ba otambolana nzia ba yo kanate singa bakabo. Mais toujours souhaité en côté. Mais comme le président a dit, justice est ça la maramnango, c'est pour cela que moi j'ai retiré mes propos. On a lobé là qui 15 millions comme tous les autres Congolais au Bavandais pour lobby là. Je tiens tout simplement. Merci d'abord pour la parole. Quels sont les international total qui n'a interview avec Saki Tata Mokozi, président Félix na TV5.
nano abima na kati te. Mais la réconciliation nationale n'exclut pas ce qu'on appelle la justice. Au moins neti Kabila na lobaka ngo na sana bino émission na bi to supposer Kabila ndenga zalaka na kingakati wana ferme na ye. Na tina ke abimi azwin tababatu ya voisin ferme na kingakati. Siko papa wana o bazwaka ntabane po bakotsa na ferme na kingakati. Lelo état de droit ko papa na ke kofunda na justice. Mbalamoko président de la République a roté les mabité toloba réconciliation nationale. Est-ce que papa wana akoyoka président de la République? Akoyokete. La réconciliation nationale, ça a toujours été précédé dans la justice. C'est ça ce que moi je peux répondre. Dans le cadre de la contribution, honorable Massamba, ex-secrétaire général à IDPS, a fait sa contribution dans une enveloppe Yakaki. Quand je suis allé voir le président de l'IDPS à l'époque, Fati a joué enveloppe Wana, je ne sais même pas si c'est combien, comptez Wana sur combien. Mais enveloppe en dollars pour organiser un meeting à Sainte-Thérèse. Côté Mambambongo, man éducation, Fatia Zoué pas maman Marthe. Nati Sekedi, côté Mambambongo, vous m'avez soit été. Après ça, Mbongo, on a dit compter Mbongo yo, et ça pour la mobilisation honorable Massamba Pessi. On a vu ça. Le problème est que nous voulons tout simplement que tout diriger bien pour tout salo babengi fatigué. Toujours avec nos amis de l'INC. Vous comprenez? Parce que si nous gagnons aujourd'hui, peuple à Goloba, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si nous échouons aujourd'hui, dans compte il y a cash, le peuple à Goloba, on doit changer l'équipe. Parce que l'équipe a échoué. Donc, message Nangeza, message moi apaisement. Et je tiens à dire na mignon sur la presse. Ça ne sert à rien si on a accordé interview au Kega au lobby pour batala au lobby que fils mko a fingi nzambe pour batala au kaka atoteka fils mko au 3 points de suspension ba otala kaka et ça ne sert à rien pe soko kei au sali émission na mutu mususu OK kozwa maloba nanga mona loba ko komo sala ngo balance no tena no longia mutu wana te na o babenga soki miniature ozwe longi nanga otie yango na ebike nga batu batala nga mais ça ne sert à rien des fois dans la émission sous nazo tala na vandi boy matisinga attention na bi nga loba ki en erni mais mutu ye mo ake asangisi ba biloko na ye ba fumbwa na ba dongo dongo na ba matembele abeti na office mko wa panzi mboka ezo sala batu misuso balinganga ako piqué pe crise yondo ko za responsable donc soto lingi to akorda yango nde bomoni na komi ko boya vraiment pelem suko ko tenir ba interview soko lingi to za ba bonne na ba interview quand même tchelanga ba titre bien ba kezebele ya batachana to banana ba mwa kala na ba fille na moni o to banana ba mwa kala o tchenga titre bien ezana ngoma kambu oyo batu ba otala. Mais je termine par relancer na batu appel yao babengi Banque du Progrès Social. Banque du Progrès Social eza banque tozo sala pour soutenir président na o babengi lutte contre la pauvreté. Bon mona inde to remetaki dernièrement $300 et to kenda ina kisen soupe to pesaki $100 selon des batu bazo pese là. Banque du Progrès Social les occupés à la diaspora. Même yo oyo zaliawa, okoika kobenga na numéro nanga plus 243 85 084 65 55. Numéro ana na koyebiso ndenge nini okoiko pesa mbongo wana. Malheur na bato bazoloba kenga na sala makambu pona zwa mbongo. Non. Na sala raté
boza na confiance na bomona l'air bopesa bambongo ya $1 pour Fati na kenda kocha na loba na batu mutu moko atelema aloba ke nga na tindaka mbongo po na campagne ya Fati mais namona quittance te. Je garde jusqu'à présent ba quittance nyonso ya finka place na banda kocha mbongo. Nous devons aider. Le président ne doit pas jouer avec tous les 11 maillots dans un terrain de football. Alors que chacun doit faire Oyaza capable et Yarosala là où il est. Nous devons aider le président, non à théorie, mais aider dans l'action. Le col à Autolobby, Banque du Progrès Social, Autobandina, on a maman veuve, lobby et recommande, et pas ba jeune, na ba bengi, ba activité informelle. Je tiens à vous remercier. Soki na lobby mabe bolimbi singa bao bolanda soki pe na lobby bien te bobenga na plus 243 85 084 65 55 pour na koka ko améliorer façon ya koloba parce que nul n'est parfait. Merci. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo
Pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com